na ye mama abino adoba mama na yo adoba mama na yo mama na yo apesa ye putulu betaka mpe yako beta lisolo ya famille na yo famille moko ya soni mama na yo atekaka baputulu bana mike balalalala ye mama na yo betaka lisolo ya mama na yo betaka lisolo ya mama na yo vi ya mama na yo na vi ya papa na yo bakataka ye loboko moyibi tala mwana moyibi oyo ayaka kofingela biso balegendre na biso yo kotelema oyo ofingela nga papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco bantiyese lobi nango fille wana tuna kamara eno na fille tuna ex kamara eno na fille makoma tuna ex camarade na yo na fille makoma tuna ye akoyebisa yo kaka na nganda na ye ya bakamundele bato bayebi papa chéri combien de fois basi basombelanga deya biloko pa na ye tuna camarade na yo ayebisa yo dans les filles kaka boye babekoboza bacongolaise bakomi kotanga bakoma bamusicien musicien ya liboso oyo atangaki na monoko na ye kombo ya jibe piana so oyebi te tala zoba ame aza antiyeze bafi wana bazalaki baantiyeze tuna camarade no na fi makoma yo mama kipi kifuta mama kongo tuna camarade no na fi makoma aza pi petit ya nani oyo asutenaka yo nani komone nani oyo vie nani oyo andimaka nzambe teke aexistaka vie blacos tuna vie blacos na fi makoma o aza camarade aza ex camarade no mama kimpi nayebi te soko bosi bokabwana parce que comportement na wana nayesaki nga bi soko kakamaka na mama kipi wana aza mokolo na yo le de afingaka bato na ene moto ande wana okende kotuta toloke aza camarade na yo tuna na fia yebisa yo na misu na ye combien de personnes balobaki bayebi papa chéri basombelanga biloko pa na ye basombelanga damas na lia na komba papa chéri azoya kobeta na poto na Paris awa na métro 8 na bonne nouvelle oyebi banani bazwelaki esika wana bafani na ye bafani na papa chéri bokotuna mige niema bafani na ye balelaki babi non papa chéri yako ozongisa biso basoso eleki yo na gu yako ozongisa so babilengi oyo yo leki bango na gu motelanga mama kipi mama kipi omoni yo nakobanga lingwele na ote nga na oyo ifo tobetana sikoyo telema oza zeyi oza salite na banobeta okaa baku ya musika nazobeta yo kaka baku ya musika nazobeta yo kaka baku ya musika mama kipi mama komoni yo nakokato baforme nakokato baforme nakokata baforme yango kuta salite me nakokata yango kaka nsima yango ifo nasokola maboko na nga ifo avant nabanda kosoka maboko na nga na nini na gel na désinfectant oyo nakobanda nao na citron na bandi na citron nsima yango nazwi mousse na sokoli maboko na nga papa nsima yango nasukisa yango na gel na nga oyo na désinfectant na nga oyo na gel alcoolique na nga oyo mama kipi nga na préféré mokolo yango tokobunda nga nakoya na gel alcoolique na nga nakoya na gel alcoolique na nga nasopeli yo parce que na oza zeyi nakobeto nga pa ifo na beto pa na gel alcoolique mama kipi betaka lisolo ya papa na moyibi kuku babengaka ye kuku mbele moyibi ya soso babengaka ye satonge ntango bakataka ye loboko papa na yo moto asoni betaka lisolo ya famille na yo papa na yo moyibi mama na yo moteki putulu mama na mama kipi na bagene babayaki kodobe ye mama na yo
Yoko peta di sola famille na yo. Au lieu yako critiquer les gendres la Bible, les gendres la biso, o bana ko sinomé bango. Nga ba bêtise wala pa na nga bêtise o lekate. Ba bêtise wana o lekate. Na linga kutu yote mama kipi. Nga en tout cas, si on a lobby que nga na considéra, on a eza lo kuta. Je ne suis pas hypocrite. Na linga kutu mama kipi te. Na linga kutu yote. Mikolo lekaki tango zo finga balube. Na moni sko ba na moni live pas tribunal. Na moni bazo kote la yo. Na telika nde na zapa kimbala moko nga bi nzambe. Nzambe nanga so eza ke connexion oyo bambule betara. Na ngana senga mbula beta connexion kata. Parce que bazo soutenir des moments oyo babengi mama Congo. Mama kipi toboite Fati nenga zabonga za ba defo nenge nenga alaka ki batu arobongisa ezo kokisa mate toboite asala asunga baba acha ba terrasse toboite mais oko finga baluba te oko osangisa communauté mobimba baluba banda ko finga baluba yoko telema te o finga baluba ya nini. O bisuba bayaki ko suba na mbetu na yo o ya salite ona o mi mobali soka lali kaka alali okara kumoko akei mobali soka ya lali okumoko azokoka ko respirer te la mbetu akei Tamusu yo moko nengo za bongo ependa lobaki na ebi ependa lobaki ke ye kaka na mibali nyonso ka ye mutu alala o 3 fois. Ependa lobaki yango ependa bi apesa o chance na mibali nyonso ka ye mutu alala o 3 fois. Omela osubela ye na mbeto subela ye. Azo dobe o boina basola masuba alati masque. Azo dobe o parce que ye pe amela ki mapuye kota ki ye. Mama kipi yo za muta oloba te. Moi ça soni. Mota moi so ya soni, moi ça salite. Moi ça salite. Nga linga yo te mama kipi. Nga so na bina linga yo lokuta. Omona te muko mususu tribunal azo sala live. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi votre humble servante maman MK, je suis là. J'espère que tout kolanda bisonyo surtout affaire ya makambo ezali koleka ezo sala soni ezo sala pasi ma grande famille. Ezo sala pasi ezo sala soni na makambo nyonso o ezali koleka na sur nos musiciens. OK. Abonnez-vous, aimez, commentez, partagez le lien et aussi la biso plaisir ya makasi. Si vous avez un liboso à nakati ya MK Mbelou TV officiel, to senga na oka o s'abonner. En tout cas, je m'excuse pour la makelele vu que bao bongisa malili bao bongisa. Moi makelele ya machine wana ndenge sala makelele bolimbisa penza. Merci beaucoup, beau s'abonner massivement na MK Mbelou TV officiel. Beau aimer, beau commenter, beau partager lien. Bisous, bye. Maman abino, adoba maman na yo, adoba maman na yo, maman na yo pesa e putulu. Beta pe yako beta lisolo ya famille na yo. Famille moko ya soni. Maman na oteka ba putulu ba mike ba la ye. Maman na yo beta lisolo maman na yo. Beta lisolo maman na o via maman na ona via papa na o ba kataka loboko muyibi. Tela mwana muyibi oyo o ya ko fingela biso ba légende la biso. Yo telema oyo fingela nga papa chéri. L'homme qui a mis l'eau dans coco, Bantiye c'est le bilan on fille on a pas tout na camarade non na fille tout na ex camarade non na fille ma coma tout na ex camarade na yo na fille ma coma tout na
tuna ye akoyebisa yo kaka na nganda na ye ya bakamundele bato bayebi papa chéri combien de fois basi basombelanga deya biloko pa na ye tuna camarade na wayebisa yo dans les vies ka boye babeya koboza bacongolaise bakomi kotanga bakoma bamusicien musicien liboso oyo atangaki na monoko na ye kombo ya jibe piana so oyebi te tala zoba ame aza antillese bafi wana bazalaki ba antillese tuna camarade no na fi makoma yo mama kipi kifuta mama Congo tuna camarade no na fi makoma aza pi petit ya nanyo oyo asutenaka yo nanyo komone nanyo nanyo vie nanyo oyo andimaka nzambe teke aexistaka vie blacose tuna vie blacose na fi makoma oyo aza camarade aza ex camarade no mama kimpi nayebi te soko bosi bokabwana parce que comportement na wana na yesaki nga biso okakamaka na mama kipi wana aza mukolo na yo les deux afingaka bato na haine mutu ande wana okende kotuta toloke aza camarade na yo tuna na fia yebisa yo na misu na ye combien de personnes balobaki bayebi papa chéri basombelanga biloko pa na ye basombelanga damas na lia na komba papa chéri azoya kobeta na poto na Paris awa na métro 8 na bonne nouvelle oyebi banani bazwelaki esika wana bafani na ye bafani na papa chéri bokotuna mige niema bafani na ye balelaki babi non papa chéri yako ozongisa biso basoso eleki yo na gu yako ozongisa so babilengi oyo yo leki bango na gu motelanga mama kipi oyo mama kipi omoni yo nakobanga lingwele na yo te ngai na oyo ifo tobetana sikoyo telema oza zeyi oza salite na balobeta okaka baku ya musika nazobeta yo kaka baku ya musika nazobeta yo kaka baku ya musika mama kipi mama omoni yo nakokata baforme nakokata baforme nakokata baforme yango kuta salite me nakokata yango kaka nsima yango ifo nasokola maboko na nga ifo avant nabanda kosoka maboko na nga na nini na gel na désinfectant oyo nakobanda nao na citron nakobanda nao na citron na bandi na citron nsima yango nazwi mousse na sokoli maboko na nga papa nsima yango nasukisa yango na gel na nga oyo na désinfectant na nga oyo na gel alcoolique na nga oyo mama kipi nga na préféré ya mokolo yango tobunda nga na koya na gel alcoolique na nga na koya na gel alcoolique na nga na sopeli yo parce que na oza zeyi na kobeto nga pa ifo na beto pa na gel alcoolique mama kipi betaka lisolo ya papa na muyibi kuku babengaka ye kuku mbele muyibi ya soso babengaka ye satonge ntango bakataka ye loboko papa na yo mutu asoni betaka lisolo ya fami na yo papa na yo muyibi mama na yo muteki putulu mama na mama kipi na bajeni babayaki kodobe ye mama na yo yoko peta lisolo ya famille na yo olio ya kokritike legendre na biso oyo banda kosinome bango nga babetise wana mpa na nga beti ekoleka te babetise wana ekoleka te nalingaka kutu yo te mama kipi nga antuka so nalobi ke nga na considera yo eza lokuta je ne suis pas hypocrite nalingaka kutu mama kipi te nalingaka kutu yo te mikolo elekaki ntango ozofinga balube namoni siko namoni live pa tribunal namoni bazokotela yo natelika nde nazapaki mbala moko yenga bi nzambe nanga so ezala ke connexion oyo bambula ebetaka na nga nasenga mbula beta connexion ekata
parce que bazo soutenir des moments boy oyo babengi mama Congo. Mama Kipi toboyi te Fati ndenge aza bongo aza na badefo ndenge ndenge alakaki bato akobongisa ezokokisama te toboyi te asala asunga atya baterase toboyi te mais okofinga baluba te okosangisa communauté mobimba baluba obanda kofinga baluba yo okotelema te ofinga baluba ya nini o bisuba bayaki kosuba na mbetu na yo oyo asali te wana oyo mobali soko alali yo kaka ku moko akei mobali soko aye alali yo ku moko azokoka korespire te na mbetu akei te mosusu yo moko ndenge oza bongo ependa alobaki ke ye kaka na mibali nyonso kaka ye mutu alala o 3 fois ependa alobaki yango ependa abi apesa o chance na mibali nyonso kaka ye mutu alala o 3 fois omela osubela ye na mbeto osubela ye azodobe o boye na basola masuba alati maske azodobe o parceke ye mpe amelaki mapuye ekotaki ye mama Kipi yo oza mutu aoloba te mwasi asoni botala mwasi oyo asoni mwasi asali te mwasi asali te nga alingaka yo te mama Kipi nga so na bino alingaka yo lokuta omonaka te moko mosusu tribunal azosala live. Bonjour, bonsoir. nayebi te video oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo nayebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tu oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tu oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango oyo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà est pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango na ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango na somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko lingi kozwa yango lolenge nini
Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Banyeli Soussou plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel.